et zali penza na ba niveau ya likolo ya ba amende na ya ba condamnation. Donc et même si Akoya expliquer, à cause de l'avocat qui va expliquer que non, les propos ont été sortis de leur contexte, que c'était dans le cadre, le juge va dire, ok, d'accord, j'entends, mais où est c'est une mère, elle a le devoir de protéger son enfant. Pourquoi ne protège-t-elle pas cet enfant? Pourquoi l'expose-t-elle sur les réseaux? Et même Evie, en tant que père de cet enfant, si c'est réellement lui le père, il a la possibilité de porter plainte contre elle pour surexposition sur les réseaux sociaux. Et rien que pour ça aussi, on peut lui prendre l'enfant. Surexposition sur les réseaux sociaux. Parce que, comme on est en train de le dire, tu évites moi na lobby à Roko Manani. Tu évites moi na lobby à Kozala Nani. Exposition au Yazo Salaya moi na écoutez qu'on nuirait plus tard. Donc, étant donné que c'est un enfant mineur, même le père peut aller déposer une plainte pour dire que mon ex-compagne surexpose mon enfant sur les réseaux. Juge Arolobanaye, vous avez interdiction de publier l'enfant. Parce qu'on protège toujours l'enfant mineur. Maman, moi, mon chien, papa, peut-être là. Je peux poser la question? Oui, posez maman question. Maman, ce qui papa Evi, yé moutou akoki ko saisir juge. À part papa Evi, et que Magali to évite ce qu'on s'en l'appelle babez naye, yo moko ningo zana loko loza moutou ya ba justice. En tant que personne simple, normale. Okoki okeneko ningisal, juge. En fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ezanga, Ezayo. Maman na biso, pose so la bien. Eza bisonyo surtout okoki ko benga l'aide sociale à l'enfance na Belgique pour signaler que une enfant au nom de Henrietta Kikouni, princesse, ce qui quel comboana, et harcelée sur les réseaux, surexposée sur les réseaux, anonymement. Maman, c'est là, maman. Est-ce qu'on peut savoir une définition entre signalement et parce que les Congolais, moi, confusion, signalement et comporter plainte. Il y a des choses différentes. Expliquez aux Congolais comment on a signalement et comporter plainte. Signalement est au fait que, comment dire, un individu va mettre la lumière sur une inquiétude. Mais porter plainte, c'est déposer plainte contre un individu. Donc, par exemple, on va prendre un cas simple. Ah ouais, Karine a le bien qu'elle porter Magali plainte. Si c'est réellement le cas, ça veut dire que en plus de ça, si c'est pour un cas d'enfant mineur, et oui, mais et la 24 heures t, bako bengaye na téléphone bakoloba, Madame Magali, on vous attend au commissariat, vous devez venir. Akoya Kabarlobane, on vous reçoit aujourd'hui parce que Madame Tel est venue porter plainte contre vous concernant la situation de son enfant mineur. Bako expliquer, fait bako tang et plainte il y a Karine, et puis soit à Kondimaba ça la confrontation, soit il n'y a pas qu'à déposer plainte, et puis ça sera au procureur de décider est-ce qu'il y a suite ou il n'y a pas suite. Vous allez comprendre. Donc, si elle a réellement déposé plainte, Magali aurait dû être convoquée. Mais Magali, apparemment, n'a pas été convoquée par la justice. Déposer plainte, parce que, n'engenga na yokaki, na bato ba, soki ba chino, ba kimi Karine. Balobi que Magali, a sali yango te pa yebi que soki a sali yango, eza na batu moko boye, pe ba kokota prison. Je pense que Magali, je parlais de Karine. Je parlais de Karine, que Karine denga kende qui ce qui a apporté que Magali plainte, Kasimbi la benga ki Magali, bon Magali aya kaba yokaye. D'accord, ok. Maman, on dit ça, mais pour un signalement, on a tant de définition. On signale pour si un enfant est en danger. Voilà. Bon, normalement, normalement, Henrietta n'est pas en danger. Bon, ça c'est ce que toi tu peux considérer. Moi, étant parent d'enfant, je peux considérer que la surexposition d'un enfant mineur est un danger pour cet enfant. Donc je peux appeler pour dire, il y a une petite fille qui est, c'est-à-dire que elle n'est pas juste exposée, parce que ma parent passe la vidéo na bango bazar, mais il y a mindele tomo na kango. Tu vois, mais elle est surexposée parce qu'elle est exposée pas que par son parent, mais par des tierces personnes également. D'accord. Elle est partout, on ne fait que parler d'elle. Ça peut être un danger. Et dans le sens où, moi, si je vais faire un signalement à l'aide sociale à l'enfance, je dis, j'ai constaté que je doute du fait que cette mère soit la mère de cet enfant parce que elle a publié une échographie avec l'hôpital qui était fermé depuis au moins 1 an. Ensuite, elle nous a donné des vidéos où on a vu la grossesse tomber. Je soupçonne que cet enfant ait peut-être été acheté parce que c'est dire la tindeli bango vidéo. À l'objet la vidéo et tout et tout. Donc là, en tant qu'individu, on a des signalements. Voilà, on a des signalements. Aide sociale à l'enfance à cause de la ligne, à cause de l'information, on a surtout na PC, à fonder les dossiers. À côté ici, pièce, à l'aide sociale et comme il y a malembe. Vous voyez que l'enquête nous surtout est silencieux. À questionner voisinage, à questionner l'école, à questionner. Ce qui a comme un retour négatif. Un matin, il sonner la porte. Bonjour madame, c'est le service de l'aide sociale à l'enfance. Henrietta, viens avec nous. Madame, on vous prend l'enfant à partir d'aujourd'hui. Décision de justice. Ils allaient bongo. Ils allaient rater ma kélé, pas du tout. C'est vraiment le dossier que Magali a fourni. Et ma pièce est incriminant Karine. Un matin, elle va se réveiller, va sonner la porte, avec un policier. Henrietta, tu viens avec nous? Madame Karine, tenez, vous êtes convoquée au tribunal. Henrietta, à partir de maintenant, sera placée. Kakabongo.
les basus et moi, non. Donc, il faut pas, c'est délicat les histoires. Les enfants sont très protégés. Beaucoup de gens font l'amalgame. Papa photo Oyoti, c'est fabriqué, c'est fait avec l'IA. Hein. Je t'ai entendu tout à l'heure. À ça, il y a intelligence artificielle. Et les photos, parce qu'il y a cet amalgame aussi. Les photos à l'école, c'est parce que le droit à l'image est protégé. Donc, quand on inscrit son enfant à l'école nous demande s'ils ont le droit d'utiliser l'image de notre enfant. On donne l'autorisation, on donne pas l'autorisation. Ils ont la rabongo. Maintenant, dans un service, c'était vraiment ma petite contribution, mais essayer de conseiller Karine, de lui dire qu'elle marche sur une peau de banane. Elle peut tomber à n'importe quel moment. Magali n'a peut-être rien à perdre, mais elle joue l'avenir de son enfant. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, papa. Kiti Sanga. Ok. Métis, ce que aussi laissé aux années là, comme ça, tout qui t'en a assez. Parce que bando matina no lobit. Bonjour. Métis. C'est la maman. Métis. Métis, tu es là? Voilà. La maman, Loba. Loba n'a pas. Est-ce que vous quand vous m'avez pas rire ou quoi? La maman Loba Yaya. Oh, bonjour, bonjour la famille. La maman Loba Yaya. Bon, on a quitté ici. Oh, bonjour à Papiba. Plus de 200 personnes basées dans ces bases de l'Ivoire matin. Matissa Bangon. Bon, yo Loba ka maman. Tenga non na comprendre tenga ka siko lipa. Bon, tu comprendre Kasi. Karina Lobi, Kaninga Loba ka. On t'a compté la coupe Philippe, on a qu'il doit trahir na as. Nous devons trahir dans mépris la justice en côte à prison là dans l'Europe. Bon déjà, comme ça la COP, moi na ba tout commissaire. Bon la COP yo. Na ba soleil ba lia. Na bien dans tout cash. Si moi comme Maris Bondo, à na Bruxelles. Ando mi maman donc ende. Koti ka poto samba makambo na sisa bon ari ta pona soye. Ba na kati onyo so ba lia. Donc ngala za so ba ndiki na bien pour to signer papier pour le plus de trahir mobile ça secret non. Donc on s'est retrouvé devant. Donc il a dit ici. Donc il a dit ça ndenge mutu so lia mutu so na doit fermer la bouche. Tu fermes ta bouche. Parce que j'ai j'entends la biso. Yo bon nek a wana d'été. Oh oui. Donc c'est des bandits à début de la fin 2021, tu continues à 2022, 2023, 2024, 2025, yaya. 5 ans à Coco ça. Yaya. Oh quand ça comment bien sa vérité va briser que dos tala. Pourquoi tu pas poussé encore au binti? On a d'abord quand la guerre belé pour moi, on a bin sembongo. Heureusement, dans la lettre ya maman moi non. Dans la lettre d'ailleurs, où il moi je reconnais. Donner ma fille. Donc il y a dans la lettre là il va sali copie na bango les bazo somba mwana yé plusieurs ko beta ngwe par rapport na batu mususu balia mbongo na yo ya pesa ba cha couverture donc yé donc là na nini na lettre wana o mama mwana tekela ke mwana donc ya ko pesa na l'état o ba prison na yeza la muki donc ba propos na ito ko contredire été ya za dit la muki na tonga lubi ba somba ki mwana yo uzana ni po ya ko contredire mama mwana fiki azolo bakizama mwana o ba somba la limbi sanga mama wa limbi sanga na o kita papa tete la oboni maloba oyo ezaba aveu. En tout cas, Magali, le maman, yo buto banda ki ango zwa kaka maloba o memango mbala moko na protection ya l'enfance. Je pense que ba live vient sauter kokata. Na yo ki maloba oti na suka papa na ngana za na audio wana me pati na suka. Magali soko za na live oyo memango. Soki Magali ali ko memango te seke yepe azara kati ya bato ba kokanga. Papa ngana kiti. OK, merci beaucoup maman Kopepia. Merci. OK, awa toze pa na yo. Yo yoki, Karina adulte la muki na tonga lubi ba somba. Loko eza somo hein. Nous avons dit que la biso texama. Ngas ko na kwa contredire yepu na ni mama mwana lubi abasomba ki mwana. Iza copie. Aza pe na lettre. Bonjour. Bonjour maman Elibis maman na ngai. Nzamba lola. Oh non non mona te biso ba maman. Ngo biso ba maman pe. Yango poto kaka oh to nyango. Beze basala ka beze na sima mkonga mwana te. Mwana taka kokoma 15 ans 13 ans. Akoya ko ke wana eza mama na ite. Omoni ke eza litamboko ikusila kate. Voilà. Ozolo ba no pozo tanga ba koma ba to ba soleil. Bani ataku tu ba aventure ango. Seigneur Jésus. Bato bono ba vraiment za bezi wana za bezi te c'est lo moko bo grave. Ataku tu bozo mona on ba gele lo mais lobi bo mona on ba jeter maman bo mona na suka yo kengo zongeli na maboko na ye na matoi na ye. Ino bo tala ka ba bien na bino mais bo tala ka pe mwana ngoti. Mwana lo ko victime o lo bino ngata madame wa uti ko kita wa uti ko expliquer biso na esa ki ipa ana France ba ngeba zo mwana na bandaka la
Banga mwana na banda kana. O mamba somo boyesu. Quelque part dans le roi testament mon muta otike esa nzo ba Bible. Le roi testament ko. Ah bayaya. Ataku bomona nyonso baji. Yo kino koloba na mwana yo boti yo moko loba ke na somba ki ye. Boka mabambanga na bino. O bino nyonso buleki bambongo tangi pe bakomba bato. Siko soleil yo yatanga ke na soleil wanga. Limite za soleil wanga. Limite za soleil ka ya muta se surnommer kaka. Eza kombo mi bale oge misato atangi wana. Au cas où justice vraiment faut pas landela na bato wana. Pardon, je te dis ça. Makambo za mapasi maman potete la nanai. Maman pardon, oh ça c'est le bas pardon. Na réfléchir non. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, maman. Bon, na limite tu nakata là il faut ngaka quel sensible non kokate. Comme qui est sensible. C'était là oui que soko yaki na likambo banda kambe ba live bele salame. Nazaka trop, nazaka très fragile makamba mwana. Nazaka très fragile. Na olela, na mwana avenir à mwana déjà. Mwana otu na papa. Toyoki ba pardon. Allô papa. Na yoki toyoki ba voice onde Karina Zoloba. Tout ça ce qu'on a mis poser ma question. Mwana wana. Eza voice cité maman eza vidéo. Eza vidéo non ngala vidéo te na yoki yango kaka. Mais tout ça ce qu'on batu ya mayele. Tout ça la poto bisone surtout. Moi ça fait 30 ans que je suis en Europe là, 30 ans. Moi na ngal bosso ça na 30 ans na poto. La boti na poto. Mais si quoi maman wana bota mwana na hôpital moko quelque part. Baluka mwana wana te. Batu na mwana wana te tika kenda ba mwana wana te baluka kaete. Obiba osakana na biso ba tolanda to Hollanda bango. Puisque to ngala boti mwana ngai mutu so ayeko zwaye après tout ba luka mwana ba Hollandela mwana na zo vaccin te akenda azala akenda akebala azala suivi nulle part. Ana suivi ta mon côté. Tout ça quand même batamayele. Quand même. Maman na kati yote pardon. Oh zo tuna ke biso to lo baba propos wana te. Biso zo lo ba selon voice yema logo ya lobby. Mais moi c'est na za muta ba G peut-être a osa ni ba. Maman, yo ça pe na bana no bongo. Non, moi je ne peux pas faire ça. Comment je peux arriver à na réseaux sociaux, moi. En tout cas, pour moi, on est à avis nanga, ils pour mon avis nanga na opesa, peut-être azo sakana batu. Parce que ceux qui maman moi botami na France, maman, a botami na Europe, même na Belgique, na Hollande, na Allemagne, ba Hollande la mona na ba luka mona wana. Ba oyeba ka sa pa maman na été. Mais il faut tout le monde porter plainte ou bien qu'il faut signaler. Oui, tout ça quand même c'est de bota na poto quand même tu bien suffit en bas na poto. Jamais na boti moi na poto awa na kotika moi na mo quelque part pendant 3 mois 1 mois et c'est impossible. C'est impossible. Tu as makambo na YouTube maman. Et ça va luka moi na d'une manière notre banda kala. Maman pardon tout ça maman tout ça responsable. Na opesa avis na wana za ndenga na olobela. So yo opesa pa avis na opesa avis na yo. Ils to soit na to finga na ndio to ça na non. Non peut se laisser faire été. Life nanga banda kala kitoko calme. Mutu moko ya kumata papa. Na opesa avis na papa. Tout ça bato amaye to boti na poto to mena poto depuis poto ndenge fonctionnera. Mutu moko ayeka yoko adopter moi donc moi na ba ce qui en Afrique oui mais na poto tout ça bata mayele ko ba maman. Tout ça bata mayele. Tout ça bata mayele. Papa ngasi ko eloko na linga kate mama. Omoni soki kolo mwana azoloba ke alati lamba ya noir yo koloba te kiza ya pembe. Il faut tout ndimela Karine makamu Karine azoloba. To contredire yete. Papa Karine aza mito azokosa bino. Karine a mito. Bon akosa te mais il faut tout ndimela ye po yende mama mwana. OK. Tout à la to zaka to Hollande la bino to aka iske ko suka ka isuke mais pour moi c'est une mytho Karine a mytho à niveau c'est une mytho. Toi quand même na poto. Toi na poto biso surtout. Comment yo koza mwana muto bi atako na poto ayo somba mwana muto leki na tribunal nini. Oleki na tribunal nini. Na osobi pe mwana na cop mwana ba luka kaete. Mais vous prenez les gens comme des malades ou quoi? Tout ça va toleki quand même na baba école tout ça quand même tu vas tout raisonner quand même. Tout ça na poto biso surtout quand même. Hein? Mwana moko boti mwana na poto muto ya sombi mwana. Siko muto na teka mwana. Batu na mwana ateke mwana na kenda wapi? Mwana na suivi te na poto. Mais il faut arrêter. Karina mito ça kana biso la bon mona biso to zala to otala bino kaka to Hollande la to yo kana biso ka to otala mais to ta kana ko suke la biso to ta kana suka to quand même na poto to na Afrique na Afrique tu peux faire ça oui aucun maman bosomi mwana maman ngana tuni tango mwana ko yoka ke mwana maman na itita kuma âge moko ba 13 14 15 ils ont conséquences na ngizani histoire bon les belé na poto papa au cause belé ba adopta bana mwana na mutu adopta mwana et comme il a cousin na moko to zane quelque part bon maman répondre question nanga arrêtez ce que eza lelo esa la mebele adopter mwana moko ya zaki na 3 ans mwana na ko 20 ans a olabi que maman l'aksanga est-ce que na quand même ba parents ba botanga yemo ka osaba tango akoyoka vidéo oyo tango akoyoka vidéo onde na lobi maman na azo ke ya somba yi yemo ka ko expliquer que je na osala nga ba aventure na je ça va ko amuser na nga bana poto bakokota ka duty bana poto weza kini te ko gangeli à se soumettre avant na calme bana poto teti nyama mubola teti ba okineti na suka ba kutuna pas mal ba preuve bon te suffit hein ils ont bien fait ça te va trop bien OK papa Ketia na onga kasi merci
Merci beaucoup. Merci, bonne continuité. Toujours ça, Loba. Otete la bonjour. Bonjour, maman. Boni. Mabe makasi na oli na passe na mona venir là-bas na la papa bana. Makambo na za quel sensible na oli là. Otete la. Na za très sensible na makamba mwana. Ya bana. Otika. Na matina dévolé. Premier volé na lundi live na ozoloba. Live na aussi j'ai libiso ezali ma lobo kana loba na live na. Yo oyeko loba teke boy no okota na buso batiki kana bota ou pas. Ya bota suba bota te sukeza mwana na iso mwana na ite. Faux débat. Yo na wana te wana faux débat. Bon, na qu'est-ce qu'on a volé na ya audio ya carré. Eza audio te premièrement. S'il te plaît. Oui, ba conséquence nango. La conséquence nango. Au moins ba juge tant ba lo ba magali azo ba lo ba wana ami ma na justice. Bwana poto réflexion mo terre à terre. Bon magistrat. Akota loka boyi. Donc zo loba, ayi ko zo kosa. Ba tangela en classe. Il y avait un effet avec Karine ya ko loba loba na live na ye. Ba lobi na Karine. Moi si oya Evi mutazo pesa magali ba rapport ya moi na kaza moi ya Karine tende Karine loba ki ya place o bazuka parti o ba comme sango audio et Evi Karine bi comme Evi moi si nazo pesa magali ba Evi azo ba moi si na moi si nazo ba ngona magali Evi pas ça dedans intel ça dedans quand pour tout ça qui na intel ba kokangama y compris nanga ezala ki live pour de communauté tous appelé bato bino to ba busala ba analyse busala na ba live to landa kabino quand on a le na live audio peuple congolais la c'est comme si on audio déjà audio et les lives c'est des choses. Moi c'est que yo pour maman c'est là non yo pour makasi. Non je parle tant qu'il yo ce que tala biso to boya ko cha live parce que ba ka live et la vidéo live toujours landa yango yo pareil live na audio parce qu'il y a d'autres personnes qui font les états. Alors yo ko yate que to bongo la audio eza nango live toujours landa mais so che vidéo eza reproduction ya matière ya mutu ya evra mutu musus ba ko kata biso live yango na to bomie longi. D'accord, mais c'est que to cha audio eza vidéo live na yimo ko. Merci on était là. J'allais dire ceci, au là, tu sais, Banda Zema Karim Ode Bandaka. De ba YouTube de Mozaka de na menace, Zemiza yo mo yeboza muta. Ba solo na bino. Point d'interrogation. Les arrêta yo botama. Ils sont boyé biso le que peuple congolais du monde entier. Pourquoi bo ramena ka biso ngona inane arrêta te. Pour sauver arrêta ke ba adoptaye. Deuxièmement, Karine azala ba papier te. Le temps on a abandonné que docteur arrêta na inane. Il a pas de papier. Adopter ki na musala nini ou tete tout ça pototi. Il y a des conditions pour nous adopter. Karine va de maison à maison. Karine passe de maison à maison. De maison à maison, on va de l'autre côté. Moi, on va adopter. Moi, on va adopter qui est dans Bongo Nini, dans Mukanda Nini, dans Reveni Nini, dans Moussala Nini, tout ça peut battre. Moi, mon problème dans ma télé, au tété, vous en maillez. Au tété là. Ce qui Karine a fondé, pardon, Karine, funda magali, bon, ça va la vérité. Du cambré katana. On a été dans le besoin de souci pour la moine. Pour un jour, à Greta, qu'on là, tout ça, la porte, tout dans ma question. Ça là est fort, funda magali. Soit à moi, noté, soit à docteur qui peut player, bâti. Sauf que nous avons des moi, na you. Mais comme peuple, nous sommes besoin d'y mater. Justice c'est Ali, qui dit que non, la justice, tout le samba, on a gagné le procès. Bah, on était là, dans la live, tu vois, il faut que tu aies ma parole, la biseau. Pour les Cambo, ils ont qui qui a raison, qui a tort, pour qu'il y ait la justice, il va juger, pour ça, mais ça, il y a biso ce peuple, comment tu la vérité. Moi, la Zaya Karine, moi, la qualité. Partir pour nous, qui a adoptation, bon, le moi, pour Karine, adopter moi, la papier, adopter moi, la déni. Vous en avez réfléchi, vous en avez photo. Ah, que adopter moi, la papier, t'as réfléchi, monter, à dans les lots au mon côté. Alors, moi, la papier, moi, adopter moi, vraiment. Attends, tout ça, un an, ma casse, Maman, mais biso pe to pe bazana droit ya contredire Karine te. Ils appellent bien te ceux qui mama yo yebsinga otete la omoninga nenga na kamitis. Ngalbo okosi oza choko makamana pe to linga kangote. Il faut na landa maloba na yo ke soko yebsinga otete la ngana za kamitis. Nandi milliot. Même soko na moni koza ko chacho. Pourquoi ne contredire yo? Il y avait un effet, il y avait un sujet. Karine est venue donner seulement la conclusion. Il y avait un effet. Kasengo na lobby, il faut tout ndimela la Karine. Oui, on continue parce que Karine avant de tout ndimela ye to bate kata mutalu kutazo ko ça bien té. Donc elle est venue seulement directement pour faire la parole de moi na o na somba ye, moi na o to ça qui va comme moi na o dans le vide. Donc il y avait un effet, il y avait un sujet, yango ya qui na baloba. Avec kolobani viri, mais ce qui peut-être alinga qui a éclaircir a vérité sur la lumière. Yo ko pekisi ndinga na adulte. Otela to mataka la bapala to zela kabasa mbinga suna kabasa madame. Si j'attends les camps, oh, et que les camps, bon, on a comporté plainte, maman. Mais Karine a porté plainte. On a comporté plainte. Preuve, pour les personnes qui verbalement, apporte à quitter. Maman, pour ton information, apporte à quitter. Non, pour ton information, sans plus information. Apporte à quitter,
parce que comme oya loba non on est comme sakana esprit à moi dans les réseaux sociaux il va bien été mais sinon il y a un problème qui se cache ce qui réellement Karine a bota moi na likambo qui persister répéter il y a un problème maman c'est loyo abote to abotate selon nga na zomona abotate okay. Selon nga ina zomona abotate parce qu'il y a quand même un problème qui se cache et donc nga ina bota na poto na koki konzima likambo yo se passer na moi na réseaux sociaux même ata na zalaka na réseaux sociaux ata ba beza ngono à un moment donné pour na moi on doit arrêter kuna o moi nango mia kuna o moi nango en retard donc ba beza ngo ko continuer ti 20 30 ans ya moi na wana non à un moment donné ça doit s'arrêter Karine a qu'elle ko porter plainte so ka yebi vérité a qu'elle ko porter plainte ou Magali a qu'elle ko porter plainte parce que ce qui te biso tout ko sala ka diversion na kati réseaux sociaux vérité Karine a yebi et Magali a yebi wana ezali nano na ngai quoi na ko lobaka bo. Merci beaucoup maman Rachel. Asololi on les opinions maman Rachel s'engage qu'elle-même. Sylvia, maman Sylvia. Fungula micro maman Sylvia. Maman Sylvia, oza otozate, fungula micro. Maman Sylvia. Papa Okanda. Non, c'est fungula micro. Allô. Rodriguez hein. Allô. Oui, toujours au papa. Bonjour. Toujours au maman. Bonjour. Bonjour au cahier. Maman au craché réseau les amabe maman. Qui t'a au bon sa réseau ou au bon maman. Azana loi. Soit qui bon c'est Kazana Luanda peut-être. Eh bégué. C'est Kazana Luanda. Peut-être là, on se l'a Rodriguez hein. Esther. Oui, pourquoi? D'accord. Donc, ce que on a moyen, ce que on a payé. Benga Rodriguez, il va benga Kimbila. On a plein de ça à Moko et Magali le Mama. En dehors, il y a plein de Magali le Mama. Ils ont eu des signalements pour un enfant maltraité. C'est tout. Le but est en plein live. Esther a benga Kimbila parce qu'il a dit que sur la Mora Mbila a informé, il n'y a pas de plainte pour Karine, il n'y a pas une autre plainte aussi là-bas, parce que la Chine, oh, bah, ça n'a qu'à Makambo, bah, il faut que ça me tout parce que bah, au Kangama. Donc, il peut. Pardon? La protection d'enfance. Plus de 200 personnes dans ce moment. Donc, demande à Pop 5 en première. Plainte, si vous avez un Magali Kayemo comme tout, à qui vous déposer plainte. Alors, si vous avez besoin, on peut porter quand même plainte, si vous avancer un dossier. Papa, pour permettre d'intervenir car rapidement, pour faire un signalement, en fait, Magali n'a pas d'autorité de déposer plainte contre Karine concernant cet enfant. Maman, apportez plainte, il faut qu'il y ait apporter plainte pour la Makambona Baoni Balé, mais pour la moine, à Ruki Kosalanga, voilà. Voilà. Maintenant, pour la moine, Bino Logo la Boza inquiété par rapport à l'enfant. Bobenga 103, à Bruxelles. Bobenga numéro 103, on veut faire un signalement, et ça, l'ango anonyme. Donc, on doit comprendre, on a numéro, mais ce qui Boza est belé, il y a Bobenga 103, pour on a un signalement, et pour activer le dossier, il faut plus vite. Comme Boza a souci que le dossier est noki, Boza numéro, il y a 103, et le numéro, il est gratuit. Boza ni identité, ni rien du tout. Boza les signalements, si combo ya moi, la Makambutu, Bolobi que moi, nous, tous suspecté que maman naïe, à l'obi kazam maman naïeté, et tout ça, donc, il y a peut-être une adoption illégale, ou peut-être de la traite de l'enfant. Bolobi Karabongo. Ceux qui bossent à 10 personnes dans le journal, l'objet est kokokate. C'est une adoption illégale. Numéro est à 103. Je redonne le numéro. 103. À Bruxelles, Bobé a numéro 103. Bossa la signalement. Bossa à la table 10 personnes, Bobé a numéro 1. Bah, ok, les costauds, Kota Karine. Bonne journée. Bébé loué. Si quoi, on va faire les 103 des bateaux, bazan des na France, bazan des na Wap. Bon, ça fait 103 euros. Bon, les numéros et signalement, n'andeng na bango na Bruxelles. Alors, je sais pas biso, parce que on capé nazan en France. N'andeng na biso na Paris parce que c'est deux. Soki papa okanda, soki maman okanda, balaba que le lobby te tika kanga sur micro na yo. Ah. Donc, bata Bruxelles, mon tobako ça la signalement on a 103 au Bengi, ezali anonyme. Tu n'as pas besoin, mais ceux qui ont besoin de belé et que ticket bas service et que alerter bango sur la situation de l'enfant. L'objet recomaté. Désolé, bonjour à tous. Mais ce qui m'étonne à tout ça, vous allez faire ça pour l'enfant des gens, pour quelle raison? Vous ne savez pas pourquoi on fait ça à Karine. Moi, je suis danger, maman, la biche, on va te protéger. Non, quel danger? Parce que la maman de l'enfant
Elle avait dit ça parce qu'elle a dit que bon, vous doit l'été, c'est par maintenance. Mais quant à moi, je ne disposais pas que ma carrière de la maman non pas. Moi, ce qui m'étonne que moi, quant à moi, c'est quoi d'abord? Bah, moi, bon, parce que Karine, ailleurs, après, à Vandeli Moutou, à Zon Loba. Eh bon, donc, à Zon choqué. Récemment, vous êtes choqué qu'il a la fille, comment on est là? Si la bissale, à Bota Kate. Ma crise va kata, ma crise va zongisa. Donc, tu vas t'aller payer, place, tu vas choquer car tu les lisaïe. Tu vas blesser car tu aussi marre autant moi non. Moi, même la histoire n'est qu'un. Moi, non, tu m'as mal goûté avec moi. Si on ne va pas 103, on ne va pas 110, 104. Pour quelle raison? Donc, là, au moins, nous devons comprendre. L'enfant est de Karine. Et maintenant, comme Karine, il vend de la rapide via bateau. Comme Karine, elle doit rapide via bateau, comme si on a le coup comme si en réalité. Il y a pas de coup. C'est juste pour la blesser. Donc, c'est comme c'est pour la blesser. Pour moi, on va dire, comme ça, on va mettre la ligne. On va se regrouper. Ou bien, on a suite, alors, 103. Dans moi, on a dans danger. Non. Moi, on a dans danger. Moi, on a dans danger. Ça va se voir. On est vêtu. Donc, à l'été, mais au moral, il y a besoin de. Tu fais vérité, ma belle pesate, maman. Tu as capté tout ça. Tu n'as pas été. Moi, on a pas été dans mon tas. Les opinions, on a. Parce qu'on a pas une ambiance, mais il faut pas comprendre le caca. Et ça que, bon, bâtonnier, on a un bassin, on bien besoin de côté, on a la vérité à mon Karine. Et ça pour qu'elle permette à Karine à quand on peut mon nom. Alors, mon nom, on est, à la fin, la limite, n'a pas vu Vanilla. Mon nom a choqué les lots. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Voilà, je n'ai pas révisé. Mais, on a une bas, et ça, opinion, on a. Oh, ils ont en tout cas, Maloba, c'était juste parce que Batomi, oh mais Magalia qui ne peut porter plainte, Magalia Salabé, Magali ne peut rien faire. Si vous voulez que le dossier aille vite, aux Akana numéro Mora Rubenga, et à 103, vous savez, signalement anonyme. En tout cas, je vous assure que ce bosé belé, des jours et cocaté. Mbila Okoya, Baostoni, n'importe, n'est bon, va vérifier. Bien parler d'Abi, et ça, bon. Donc, c'est cool. Opération 103, opération 103. Nandenga à Bruxelles 103. Ok. Allô, papa? Papa, tu étais là qui t'est là, ça va, allô, papa? Un commentaire sur la Zoom. Allô? Merci, maman. Allô? Oui. Ton père, c'est qui est mal pour le bakate, maman, au Kandé? Na koloba, bino boko yokangate. Comme na bimi libanda, aki koloba. Bino boko yokangate. Pour ma réseau, ils ont la Luanda, ils ont la réseau, moko, ils ont les quatre. Na lobi, hein? Na lobi boye. Likambo ya Karine oyo likambo ya lelote eza likambo oyo ese umeli banda zemi nango tebo lelo mona comme ceux qui pe na 4 ans pe na 5 ans kaka Karine malamu te mwana nde azalaka motema mwana azalaka motema oui toyoki bodio oyo lobani wana balobi ti Karine muta lobi to sala bongo te balobi te zela na telo eza vidéo eza audio te ngana yoki papa na moni même na vidéo yo tiaki yango leur moko mwasi ona koloba. Ok, ça va, parce que vous avez balobi. Mais vous avez balobi. Balobi, il y a balobi. Mais na loba balobi pona biso moko na biso moko. Tozi likambo ya muninga obimisi yango libanda monene. Même ata ye moko Karine alobi. Karine wana ya asoba te. Pona nini ye moko mukolo mwana. Bato tu bako parler kaka na ye. Pona nini ya ko ye moko ko bimali. Mwana za danger. Mwana wana pe alors muta ko tia yo danger ali kaka ye moko mama mwana même soki ya somba ki mwana wana na kosomba yeo ya la kina mukanda te pona kosomba mwana na kati ya poto donc nini basala ki yango en famille yela ki eloka famille azwaki nyongwana na kaka na kati ya famille ya lobika azana papier maman alobi na papier maman mwana lera donc c'est mona signé contrat lango na quel papier o moni siko ndenge biso moko to funda kanzoto na poto awa bato tout na poto ya babandi ko yeba te miyindo congolais basala kaboye les africains quoi basala kaboye basala makamba cash et funda kanzoto kaka biso moko basomba kabana bafunda kanzoto kaka biso moko mais wana lingolo banini pona nga mwana alia Karine allô kasi to yo kayote yo mtu olobaki na lobi mwana Karine pona nga mwana ali ya Karine donc biso moko na biso moko totika bozoba wana biso moko na biso moko tojuka mwali kamoke bifo ebi makaka mwali kamoke bifo ebi makaka ye moko Karine denga ali wana ayebi soki moko akotia nzoto nena kati non mona maman zo comprendre biso te bon voilà audio yango mama siliki mama za mu comprendre na ndega blague mama za mu comprendre na ndega blague ay biso justice au kota prison là dans l'Europe bon déjà kosa la cop mona batu to commissaire mona cop oyo
na ba soleil balia na bien mutu na mutu cash si moko mone Maris Bondo aka na Bruxelles ando me mama ndokende kotika ngapoto samba makambo na sisa mbongo arita pona soye bana kati bonyo so balia donc ngala za zo bandiki na bien no mbongo to sinya ba papier o lalo la mutu yo trahir mo bisa secret non to ko se retrouver devant donc il a ici donc il a dit ça avec mutu yo so alia mutu yo so na doit fermer la bouche. Tu fermes ta bouche. Parce que j'ai genre tout la biseau. Yo voulez mettre à moi en été. Oh oui. Donc c'est mis les bâtis la début à la fin 2021. Tu continues à 2022, 2023, 2024, 2025, yaya. 5 ans à coco ça. Yaya. Oh quand ça comment dire sa vérité ma prise que boss tala. Pourquoi t'as pas posé encore le windi? On a dans cas de l'année belé pour moi. On te a mis sembo. Heureusement. Dans la lettre, il y a maman, moi non. Dans la lettre, d'ailleurs, je reconnais donner ma fille. Donc, bino moko bozo yoka, ils habitent que yé moko mutazoloba. Yé heureusement que quand tu as plusieurs que la boloko makasite parce que yé mutape sambongo et puis asali document moko na maman mwana albi je reconnais que apesi Karine Mukonzi mwana donc asombi mwana pas maman wana. Alors yé bino batu bobolia kimbongo na yé bino ne boko bete baboloko. Ah, yangwana bino siko bolinga bo contredire Karine Mukonzi pona nini mutazolo bakasomba ki mwana mais bino bozo linga bo contredire ye pourquoi bino bozo akaboy batamu comprendre ba peuple congolais hein yalbi je reconnaît yazo reconnaît maman mwana lui je reconnaît kateke lié mwana ya sombi mwana basigné ba document bino siko bolinga bo bongo lango soki ko mandingeni to kura kama Karine zolo ba c'est tout mais awa tozo sur des conséquences ya makambo tango mwana kokola ekuzala ndenge nini pour l'état ya Belgique basala ka ba blague te tango bakokindela leta balobi maloba eza video kutu video yango yo moko mtu lobi kosomba ki mwana oza pe ba document na ndako na yo bimisa kasi document ngo to mona siko ba document ezala te oh mama ezi infraction munene mwana za danger parce que mwana kokoma traumatisé mwana tanga kokoma mwa ba 15 mwa ba âge moko boy mwana kozala traumatisé ah mama mais il faut que la likolote mama babi opesa nga musala moko akoseka te musapi na ngai zela na luka ici koza. Parce que t'as oloba ko yebi mona munoko na yebi mona mutu te. Maman ba dia zo. Ba sala ba jena mwana. C'est ça le problème ko so ba mwa to comprendre te. Wani za ba je. Tata ba bana botama. Nga fana anka bunde na tala na sala lupango ba mongo na bien. Moni ngani na za mongo na ana. Na somba ye. Na pesa ba to ba mbongo. Ah. Mais ça c'est la folie. En plus ça fout ya cash. Papa tete la bolimbisi eza parce que naza musala comme naza na bureau yanga moko mais nazo banga chef nanga ya mona na live numéro maman Elibis na komi na commentaire mais comme vous répondre ngate ngwa na mati numéro ya biso bata France ezali 119 enfants en danger au préciser que eza pour la situation qui s'est passée na Bruxelles et puis au PC ba information nyo surtout comme signalement nyo surtout ezala anonyme. Donc, na Bruxelles, bango kuneza 103, biso na nenga France, eza 119 enfants en danger. Voilà. Papa, otete yambalo na kiti penda libi. Ngana ça d'accord na Karine. Ngana on a contredit Karine te eza maloba na ye moko, eza la ba vena ya za ko loba, mais souci nga ce que komika à mwana. Surtout nous comment te sauver mwana. Parce qu'il est pour rien. Papa, otete la kiti sanga yambalo na zonga esouté. Na PCB, en tout cas, les deux numéros, 103 919, Bruxelles 103, Paris, France 119, enfants en danger. Il faut une zambaloula. Pour soi, il faut que moi na siko. Et ça, bioni. On a souci dans les amis, mi bandeko bazinga Karine bo habiter à Mabé. Parce que la sœur, elle est dans la détresse. Même quand il y a un live d'ailleurs la salle kango azaki na kacha souffrance na kacha motema na ye mais il y a des gens qui ne comprennent rien baso ya ka bozo mata par sentiment moi na la ta danger moi na ngo pété bon ba to pesa la kani eza bato bazo linga ba contredire mwana bato ba pesa ngakana ba mata ba linga ba contredire Karine na linga ba contredire Karine te to ça doit contredire Karine te eza maloba na ye boko alobi ce que to la tela ba pembe ni ba noir Là, le coup là, eloko na wole là on a zaka très sensible pas makama mwana motier mais sunga ebino bo sunga Karine te ne motier mais sunga na ndenga blague tango na fungula ki life na wala la bien te no sala ba coucher mal c'est pour na komona ka Arieta za danger comment on venir à moi ici baby mona zana muke mimi pour la yemo Karine za pe danger pour la ah nsana Arieta za danger
tango akokola akoya kolanda babiloko oyo oh mama pourquoi osombaki ngai ekowapi mama na ngai ya vrai bino boko prendre de danger makambo oyo te ngasi kona kocontredire Karine mpona nini Karine oza na yo na raison mama ofungolaki motema osali testament na mpona peuple congolais mais tika bango bayo bayokroya yo te na makambo yo ozoloba bango moko batika da l'ignorance na bango mais nga na ndimeli yo mpenza vraiment bravo mama Karine na ndenge obiyebisa biso vérité ke bosala nde bakopi asalaki bakopi na ye afuta bato mbongo donc eza bave na ye quelque part ça na testament même pour la mwana na ye lelo soki nzamba sungi congolais ça va contredire yete biso toza banani pour ko contredire mama Karine alati lamba noir biso ba non olati ya pembe toza banani wana nzimeli botika makambo mama ya na Arieta aloba na ye keno azana ba papier na ba dossier ya signaler rasomaki mama mwana na ye ngana ntikale kaka wana na ndimeli mama na ye mwewe na ba argument mususu asalaki beze alobaki boy ngana ko croire kaka na Karine. Et puis ba Karine ça beze bino kota na kati ya motema ya Karine fo botala nini Karine azo kanisa ntanga azo loba na boyebi douleur azana ngo boyebi nini azo yoka na kati na ye et puis abipa akufa ye moko te atanga komba batu no bozala na Bruxelles kuna boyebi komba na tangi boke luka bango botuna bango bokota po contredire Karine po bino bo banani moza banani po contredire Karine ye moko avanda a réfléchir à kanisi makamna salaki na kuku aya a interpeller mutu nyonso tout oya liaki afuta na cash moni boyeko sona zaki pas bien mais la salaki ko luka ya batu wana alors non contredire na Karine te non contredire je suis désolé. Et puis bato ba otete lo linga Karine te kamata biso mama Karine linga kama mama Karine linga ka je t'aime beaucoup momoni ngana linga kananga mama Karine mais awana lo banaka vérité boya côté otete la pourquoi linga kama mama Karine te na ina mama Karine pour siko otete la ba mba lo ba beza ngo bo beza de fatanga pe ba komba bato wana ba ndabwa mabanga na ba beza ngo ndabwa mabanga tatawa te photo ba vérité siko so ngo beza beza alubi na yema ngampo selon de bino olobaka nde ba balobaka bota te so ndabwa mabanga soleil wana ata yo ko lupango bandoki na bambulo na komi na ngona matoto manyema lupango bandoki mobata koloba mwana ngatenza mbalula kambele mbele matoto manyema lupango bandoki lobata koloba so la lolo bala mona te makambo bandakala olobwa mabanga soleil soki nani obwaki ibanga na nini soleil ko balbum na yezo yoka na te oya koputa soleil wanga na mna soki Marley Bondo c'est tout malade bon wana na oluka tu malade bon wana na oluka yo za makasi no so côté la Facebook soki na bloqué te au mona ye même na TikTok no luka ye na malade na yebi yo suka ya na ngwa oye policier mo peta soki juge mo bino bozolo ba juge soka yo ki bonga mona kai da lokuta mais ba popo mutazo misana munoko na ye moko etaki me soka za mobali za ndoko na bango soki ya mosa za tata mwasi akoye ba ke bango basala na bango ka ba benz munoko ebeta munoko lo ba bele beta ba tu fimbo GG na kumatisa yote parce que awa yo ukoyaga kocha désordre en tout cas pardon GG na kumatisa yote non Géraldine non ko lingo matina yo soka finga biso finga neti nga utra sina le ma finga allô bonjour ndeko koloba ozana Luanda mama papa donc ndangaki na ndeko participer muke olobi ozana Luanda Tete naza na Angleterre. Ok, na kanisa na kasumbalisa. Ok. Ça va. Nani na yaka na me ko contribuer moi na téléphone ba émission mingi ya Karine Magali ezo passer. Toza un choix tozo mona kaka. Bona ngana me kako wala par rapport na ngandi nazo comprendre situation de yeke. Magali aza même vidéo no kwa zo cha awa nako. Ou bien ba tshela ona nalandi vidéo wana sona bina comprendre ngo vidéo wana eye après tango makambo moko we eloba maki déjà alors dans makambo eloba mi makambo nini donc abo ka explication de rappel Sabino d'abord et donc ça na loba ke Karine aza mutu internet Magali aza mutu internet bango so mi balé Karine alo sala business moi quand papa yozo sala émission na yo biso to solo ba non bande ko pe bazolo ba to so bazolo ba mais yo mko émission oza na vision ndenge mona biso te yo atozo commenter ata biso solo ba makambo to sala yo sakana te yo eza musala à part koluka kosunga yo eza musala biso eza musala te donc Magali na Karine à part kofinga makambo soto to bosa na te ke bango eza misala bazo sala na landi bango très bien bazo pesa biso bango so mibale ba pesa biso ba épisode sans que bino boye ba pesa biso ba épisode donc bazo créer biso ba épisode na mayele na bango omoni so tali ba théâtre na Kinshasa omona ke na théâtre moko
bato mibale bazofingana makambo ya solo ya nzoto na bango mais baza na même théâtre se bayokana ke toki na biso mpe kofingana donc c'est comme si wana napesa bino nde nazo comprendre c'est comme si makambo ezosalema oyo croyez-moi mutu moko tia kofunda moninga nde baza wana nayebisa bino vérité ata balobi bafundi mutu moko tia kofunda bango parce que eza business na bango bazosala donc biso na bato nyonso boloba bémission ya besoin aider bango en fait réussir na kuna bango quoi bazobima bino épisode eloko nyonso bando bimisa so babimisa te Magali tanga bimisaki miya baadresse papa épisode asike bimi ye mpe fa loba bon bato nyonso to oyo bozalaki na cope wana bino nyonso bozalaki na cope boyebela kofunda yo so mona moto bayoka kofunda ye ata bino moko moto bata kofunda ye eke alo risque prison aya lobake ndenge eza wana naliaki nga moko te eza makambo lokuta to oyo nazoyebisa bino donc eza business ya internet eza business comprendre c'est-à-dire moi dans ça na danger faut te benga kaka service social voilà so moi ça danger bino bo benga mais bango faut tia mutu ke na Magali na Karine na voilà vérité eza quoi ça Magali a droit fou na maman na te parce que maman mona te mais maman ya mona aza na autorité aza na droit ya ko signaler elo musu fa ba yeba ça c'est le signalement na ye mais elo musu ba yeba ke Karine na yebi na ye ke Magali akofinga na ye esa elo côté Magali pa yebi ke Karine akofinga ye esa elo côté eza cop mama bo comprendre que eza cop na bango eza business na bango papa e bagi nana tunobo biso business ou pas business eza bongo te biso ne tozolobela selon par rapport ya mwana à propos ya makambo o Karine abimisi na munoko na ye parce que lelo yo eta ke père eta ke papa hein responsable ou moi sina yo aye na réseaux sociaux alobi te lokola boluba na botaka te to basemeki nanga boluba na botaka te ngani naza bona somba mwana est-ce que baje wana esalamaka déjà maloba wana bapropos ya bongo répondre na papa maman oza na raison makambo ozoloba esalemaka te wana oza na raison esalemaka te mais yango au moins ko bango na Magali na Karine bango mpe baza koapprendre na makambo bino bozoloba ke niveau oyo bango basala makambo na bango ezochoke mokili il faut que basala makambo na bango basala yango ya nde mosusu basala makambo te oyo ekomi koshokisa mokili alors que bango eza cope na bango makambo ozoloba eza complètement d'accord na yo ozokompa balekisi mais makambo azosala croyez-moi maman bokomona na fin ke bango mibale bayebisa ete bazosala croyez-moi biso sikoyo na minute oyo tolembi mpe histoire oyo tolembi histoire oyo mpo tokoma mwana neti monoko ya biso bamikolo tovandela mwana moko so ya 4 ans mpo parent moko ta kolinga bavandela mwana ya 4 ans so 5 ans na batiktok tout le temps dans les réseaux sociaux yango batali ke Karine azoprotege mwana na ye te mwana aza en danger. Pourquoi? Parce que maman ntango yo oza mama moboti okoki surtout bapropos oyo ya bimisi ezalaka te elobamaka te etake maman baje tokosala baje makambo na biso tokosala tokokofingama mais ya mwana te po lobi nango balobaka toujours malobi et envolaka et s'envolaka mais les écritures restent mais c'est les vidéos qui restent vidéo bakolakisa mwana ye maman oza na raison ndenge bozoloba wana bango mpe bazoyoka ozo comprendre oza na raison makambo ozoloba ndenge bazoloba bango mpe bazoyoka seke bango mpe baza bato bavanda na bureau bazosala betide ndenge bozoloba tu wana bango mpe bazoyoka baoluka mpe prochainement ndeni tokosala mpo ekendeke ndenge oyo te croyez-moi ndenge ezali mais en fait boza na raison makambo osala omoni bazwi bino nyonso biso nyonso tu tolobela eloko oyo en fait que nango si la rapide parce que sinon te bakoffaire bino parler eloko oyo bango bayebi na comprendre encore po tosisa likambo oyo peuple ka nde bapesi banimero wana boye tokota kaka tobengaka service social balongola mwana parce que mwana bakomisi ye jouer na bango bazosakana na vie ya mwana bazotala lobi te mwana lobi akokoma traumatiser lobi ekocompliquer vie ya mwana to protéger mwana tokeka bongo Allô, contribuer un peu. En tout cas, merci papa. Déjà, on a besoin signaler pour protéger moi. Ceux qui nous besoin d'associer à moi, c'est les choses alors. Oui, alors tu étais là tout le monde. Et tu étais là, tu ça touche beaucoup la loi. Il y a une journée, la poisson d'avril. Bonjour. Ok, tu l'as dit dans le babou, ben de Kolanga. En tout cas, tout ça dans la vie à Banate. Moi, il y a beaucoup de ça le bi bana ba au foot ango, le au foot. Moi ndo zala osaka na babine ko bi mama be na réseaux sociaux ka bana mona na zo bimana ba otala biso ka to tsuni mwana so za camarade en reta wana to bet la ka bana biso masolo mona en reta mama na bango bo na réseaux sociaux sala ka boy siko mwana po kango eza bien te eza sengote ngai tant que maman oya balinga Karine il faut bato baza po ba na Karine il faut aider Karine bon ke funda Magali o penda balinga Karine o ba chinois
bokende bokesala signalement de dans bokeko non nga pona nga na bokeko funa na Magali parce que no bobi keza ya lokuta Karina bota to bo chobana na surtout na remona na moko ba panel ni surtout ba lo bilangi ta bo mona go bien yo linga tina surtout funa Magali bota mwana wana yo ka cité ko yo ka cité bo mona ke Magali azo ko sa tinde ba non bo ndo désolé c'est parce que Karine nazo ba vérité peut-être limite Karine makambo Karine azolo ba Karine a raison Maman Libis yokanga na ebi na kokota ko ba panel mako nga pona nga Magali o azoloba parce que soka azaki ya solo te ana mobali ana bana anga continuer na dossier okende te akenda na ngo kaka lobi to continue na panel na moni ba bengi atinde ba photo ba bengi pa ba assistant ta ya bana wana ba ebi seke photo na Karine na publiaki ezali photo moko donc ezaki cliquer na ya frete. Et tant que maman, pour aujourd'hui le makambo ya lobby, nous nous trouvons que lobby en cas côté à sali base, non c'est pas une base. Olinga fundi ke fundi Magali comme ça que les gars bien maman libis yo kanga na oloba maman libis yo kanga na oloba po ibino mo lobby ke makambo Karina lobby a lobby na ekaka essayer ba base na réseaux sociaux o biso bo so na mo il faut oye ba maloba ni no oloba po ba ba so funa ko mi d'accord na yo kende funda Magali maman libis yo kanga nanu yo kanga pardon maman libis yo kanga ko katanga s'il te plaît au moniteur lobby ke Karine makambo azoloba ndama kapona nga Karine ndo pesa message pour bali na ye que comme nous sommes pour ça qui ont oyebi alors pese penda message ce qui ont meki biso ne tout va au biso quand on m'a fait mobile na ma mwana so mwana ngaza lokuta mobile na pas mais ma mwana na kanguru deuxièmement ndele to landi Magali azo lobela azo la seba biloko ne tout azo akanga mi par na position na ye Karine non donc de porter plainte que déposer plainte balba ko déposer plainte yo so que déposer plainte mwana no aza en danger il fallait amener ma mwana wana. Il fallait même moi que na yé pour la problème ya moi nanga en danger maman boye azo le bela moi nanga parce que maman ko le tambo Magali ba dans le loté yo ngoni makabo na te ko ci ba to doute parce que yo maman moi nanga nga to ko muto afini moi nanga to ko comme ennemi nanga no yo banda to to faire la moi nanga de mission OK no pena na mbila to ba to lobi to la ngi Esther Rodriguez alobi ba abenga ki plainte ezate yo continue pe na mbila o sali G to za na pe ba maman ko ba me dekoranga na vie ya mwana no o kota pe na mbilo ke sala G est-ce que mwana wana za ya yo bi aiza yote deuxième mablo bo bikete le baki ne kaka Karina muta bezo biso bo so na mutu to bangise ka yo zela soki na zuyo ko so tu mwana o chombeli obi mutu so ke fundo ka no le baki no chombeli ba o kanga o exact tentative déjà bon o yebo kwa binisi bino musu bino ko to zona na ndenge musu ngana mono Karina alobi ne vrai oui makambu Karina alobi Michaka Basele, ngala rikuki. Maman na Sophia se contredire makasi. C'est pas grave, maman, que ne faut pas Magali. Ça la dans la plainte d'Ali Bossé. Bah ça la cas pour te contreter. La confirmation doit avancer. Mais il faut ça pour la Magali. Il faut ton zala au milieu du village ton Magali. Maman Elibis, on va la débattre. Tant que ça la débat, non. Bah ça la débat bon maman. Bah ça la débat pour et contre. Quand ça la carte comme on a bien mouton ça mal. Non, nous sommes tout on a posé ce sujet ici là. Tu nous as cas pour Magali, tu nous as rappelé pour Karine. Tu as la naître, nous te mouton en positionné. Karine sera moi là. 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 Hello my people. Hello. I just want to introduce you to a wonderful health drink supplement made of goodness of real organic source produced to how can I say it? Produced to provide you with the most natural ingredients for your health. It will help you with your joint pain caused by articulatitis, okay? And will take away all the stiffness of those joints. Moreover, it will help you with blurriness in your eyes, and it will, it is, how can I say it? And it is known to eliminate itching, okay, of your skin as well. It has also other benefits, but has to be taken as a continuous
use of this product, it is recommended by clients who has been using it for a short and a long period and has seen good results. My people, I'm telling you this. Just try this product. Try it, you will not be disappointed. Okay? Please don't go off of your chronic medical, as this product doesn't guarantee 100% cures for all your health problem, but it can help you with to clean your kidney, to clean your blood. As I was saying, it will help you by cleaning the kidney, the liver, okay, the good circulation of your blood in your vein. I don't know if they say like this in English, in your vein. And it will clarify your view. Like as people who are wearing glasses, it will clarify your view. And for the most important thing, I like this product. It will stabilize your blood pressure. My people, I bring this product to you, so be confident and when you're gonna start drinking this product, don't just say, no, this lady say that and this. No, you must be sure and you must be confident and you must accept and believe that when you start taking it, you will be healed. So may God bless you and all your family, wherever you want. This product, it's a very, very, very good thing for our health. May the Lord bless you and protect you in everything you're doing in your life. Contact us. The number is below here. Contact us. You will not be disappointed, as I was saying in the beginning. So, bye.